Donc kolinga te yo proposer kozwamba mo les déçus tika mobile a proposer que non c'est quoi vraiment point où ils a crucial point où ils a vraiment nécessaire une fois ka boy na kutana pena muntu mombo date et tout ça ndeza la ka to mato kutana quelque part après c'est bon boyebi ke okinda boye biflati la te eloko oza confortable kola te lomo te kangi yo komi skopo vanda na kiti komi hôpital komema camarade na yo te nganzambe mais jamais kofutela mobile jamais kofutela parce que so bandine na date à liboso fouter les factures yo babi bolingo ya kebele mais bolingo ya kamako en premier ce que vous avez moi si n'est jamais fixé date ya first date. Voilà, bienvenue de retour na première dame look maman a commis star à papa na Katia. Donc si c'est ta première fois au tala vidéo nanga, bienvenue na chaîne. Ceux qui zappé au tala jaba vidéo nanga, en tout cas merci d'être retourné les sous na evina vidéo ya skalilo lelo to so la bolingo. Bon moni na lati blazer à noir, moi rouge à lèvres, moi qui à lèvres wana justement va couleur à bolingo et tout ça. Voilà. Na vidéo ya lelo je sais que nous sommes excités ngape na ça vraiment déjà like bon on a déjà sourire na koko karaté ça na uti mosala malili maman na ngai malili eza libanda net na film na ngai semaine obozanga vidéo te na bito lobela bolingo to lobela vraiment vidéo ya bolingo tellement qui Saint-Valentin ezoya calamité batubeli na Saint-Valentin ou bien soko na mwasi na yo oza mobali na yo ou bien oza na bolingo asika bouti okabana peut-être na Saint-Valentin okozala en couple to éviter to sola non mambango vraiment ya bolingo ezala ndeni. Voilà na partager na bino bamakambo oyo il faut ko sala na oyo il ne faut jamais ko sala na first date ou bien na rencontre amoureux ya liboso. En tout cas, ngamo déjà elo mwe komelanga mais vous comprendre au fur et à mesure les solo oizo kinde. Voilà na rencontre ya bolingo eza qui peut-être bo yebani bo changer na ba numéro bo komo solo la bo ki sango mama les solo bolingo eza bien ezala ka bo ambiance la première dame look bo changer na déjà ba numéro bo komo textaner ya zotinde ba message po tinde ba message du coup bo yokani beaucoup tana quelque part. Du coup, beaucoup de rendez-vous, beaucoup de resto, cinéma, beaucoup de n'importe quelque part où ma côté mon fabulous, au bilan mon niveau qui célébrer, ou bien beaucoup sur la makamba bolingo na bino. Mais ba fille, il le connaît vraiment que s'attendre, bien sûr au salon date, bah s'attendre à nini, ou bien qu'est-ce toi en tant que moi si au koy ko sala. En premier, ce que vous avez moi si n'est jamais fixé date ya first date. C'est beaucoup de mon tout garçon. On a le bien mimi banabasi. C'est opposé garçon au côté message. En premier en tant que fille, qu'on zouamba moko pouvoir wanate à fixer que non tout les 12 et les 14 février. Tout parce que c'est mon anniversaire. That's something you don't wanna do. C'est un truc que tu jamais peux faire. Hein? Au cours de la thé. Tika et ou tapa mobali a proposé que tokuta na mukolo boy so yo moni ça va na mukolo na c'est bon na le but a imposer yo il a proposé so moni c'est bon ndimi so moni pesa bientôt pesi ba argument non mais tika a réchanger date donc kolingate yo proposé ko zwamba mo les déçus tika mobali a proposé que non bon on a resto bien dans ça la boy mukolo ça c'est en premier. En deuxième so ki bo si bo zui mukolo ane ki bo yokani on a lo ba sui bolingo ngo eki quelque part so za bolingo mo ya lelo lobby ou bien bolingo mo ka ya vite fait ah wana ta so lelo football pour na mukolo lingi salo yo moni parce que bolingo ane zo kata nza contrat mo muki mais so moni pe ki ba feeling eza o considérer muto wana ya on a le but premièrement ko fixer date té. En deuxième ko rater rendez-vous wana té. Parce que rendez-vous on a vraiment porté à rendez-vous mot clé et pour déterminer ce que les restes bolingo na mnondeni eza. Imagine toi so raté premier rendez-vous. Les bandels déjà sur les bandels bien reste bien je suis sûr que tout se comprendre. Pour rater rendez-vous à l'ibosauté
au moins ils en a ba urgence na oloba te ki ka ko ratonte ka pamba boso boso boyokani o ratobe so moni ki o linga mutwana o sepela na makamu yepa oloba premier rendez-vous en tout cas ko raté yango te. Voilà, ko raté rendez-vous à liboso te, ko fixer date te. En troisième, ce qu'on a rendez-vous na mutwana ou bien na petit ami wana ozo considérer ou bien na bolingo wana, hein? Ko raté rendez-vous tende na lobby, ko fixer date te, tika ya pona, tika ya pas fixé endroit, tika ya... Donc en gros, tika ya zo aller dessus. Yo ko s'imposer te ko zo bal dessus te ko locateur ba ketenga na lim tout ça la boy tika ya zo aller dessus. C'est quoi vraiment point où est crucial, point où est vraiment nécessaire. Une fois ka boy na kutana pena muntu mon boy date et tout ça ndeza la ka to mato kutan quelque part après c'est bon boy ko kinda boy bosomba biloko commander na mo ka ba fi biso tu fais un peu la boy oponi oyo au lié bosisi même temps capable de futa te nganzambe yo mo singi ofuta ba fi elokane komela ote soki ba bengisi yo na date zala toujours avec l'argent kende na mbongo na yo zala na carte na yo parce que yebi na mutango bien te webi poche na été peut-être yazo s'attendre yo futele yo pour s'attendre ya futele donc comme il a un vraiment total au risque ba yo kanga o manto be ba kango ça pas tu ya futele te prends ta carte bancaire zala na carte na yo zala na cash zala na n'importe quel moyen de paiement au son monika qui est à fin mutakom ka ki osuba ke comme bilinga wana matimba mais loko ko sala te yo ko proposer te que non na régler facture bien ngande na futa ko proposer te zelaye a proposer yo so moni ki skonda ko futa te yo ndoko yasko o soto le bibon nga na futa pour na compte na mais jamais ko futela mobile jamais ko futela parce que so bandine na date ali boso futele facture yo mosko considérer mikolo ko yezala kaka yo mtu bando sala yo nyoso ekotikala. Voilà, on les a point mon sous point moko eza capital point on a dit eza capital comme ma camarade na yo te mama nangaye somona ba beti ovironga face à face voilà comme ma camarade noté na date comme ma camarade na ote na date pour na ba raison belé peut-être na date wana beaucoup tena mutango sika boyeba na bosula ba makambo belé yo memele camarade peut-être azana on a soni peut-être ba soni azana entre bino ba vérité belé lobamte peut-être akoko ya tourner regard na vers camarade na mutazaki o lingo ma tourner ma kanti vers camarade o tikal pe mabo pamba. Voilà, comme ma camarade na on a date te ataze Emilia Gwaldino ko memete kende yomoko soko zo mona tchako za ba intention bien ba feeling pona mutwana comme ma mutuna camarade na on a date te kende yomoko on les a point mon sous puis point mon sous capital nous baby tout sur la ming rouge à lèvres tout sur la ming maquillage ou l'attendez nini ou ça n'a filmé vidéo moko coller la petite et ça qui moi date mon mais on les a déjà dans couple ko bima pe ça la bien dans l'accès nous comment est-ce que je me suis habillée na lata qui na caméra na banza bozui idée so ki ozo ki neti date bongo et tout ça moto yebinante au kozwa sou ki o kiti sou ki na on a c'est par exemple les années moi signe moko ya moi ko flirter sexiness ozui sou ki osala ta ba curly et tout ça des akaba plante au chamba bigoudé sale moi volume manzaka au couleur à rouge wana ka soko linge mais so linge te wana ka ta la pyjama ya voilà au salive mon lati bien au lati robe à noir ou sous qui n'importe quelle couleur hein, ça te ka robe à noir voilà noir ndé imprimé mais au la tande moko boy very flatty la te loko uza confortable ko la te lo mote kangi yo comme scopo vala kitu comme petu kanzoto ou bien au la te lo mo boy très sexy ou ya ki ma ki kotonyo sui kati na miso mtongo kuto komina okutu mambo salami na bien te mais oso tandinyo soliba eze chantian te soka olinga yo po olinga e boko maka wana ezate ki oye exposer nyo so bio na jeep moko ja font yo mo penser message nini olingo pesa mtwana vers you donc eza bon message nyo zolingo passer ko ya te ka oye na bilamba mo akata kata parce que pe na ba date boko yo kana pete na first date
yo so exposer les nyonso ou so tiene na elo mo la tape talon mo sensible ezate ko lati talon na first date amona okomo te pate ko kotambola suna talon te sapat na moko boyi ba talon de comme uncomfortable ko lata no monte o amono esuna lipapo komo bimisa su lipapa na kuzu et tout ça ko sala bongo te donc ezaka ba technique amikem ki ola talon o ezamba makamo mutnyos tout fois yebeni we na ba onka en général pour na bato no ba kinda date te ko fungola o misu o ebelo nini ola to tie parfum moko ya très bien ko kento sokolite supeneni munoko surtout za chewing gum et koza bolie ba bilo mo betiki munoko solo bolere ba camembert o leso pe lo ni wana ngana ebite etiki muno solo beba meme usko na date na nganda sko ataba bolieta betiki muno ko solo après tant bo si meli quelque chose etiki muno solo sko muto bo mesana nena nte o ko sola ne o ko tele na misute ou bien zo ko poussa pe benete po ja muno ko komi solo zana chewing gum eza ba solo bien juste pour encore embellir solo wana tango solo la na eza toche bo olingo ya penene ya zongi a comprendre que mon encore dans les solo yo lingo s'avancer penene ya comme zonga na sima ya osopa na ndenga mukite. Voilà, ça c'était des petits conseils pour na ba petite pour na ba tout ba na na bolingo bien ba o luka bolingo bien ba o Saint-Valentin. Et voilà, juste une vidéo comment est-ce qu'il faut se comporter lorsque aux autres des date ezakate ko kenda ngona mobali o asika o lingao date ko zala yo moko na mobali na ope ya ndako bien yo mona bolingo na yo boyokani bobima boyokani bosa quelque chose libanda zwango kana ba non meneti date parce que loka eloko ezaso bo mesani et mo ba makambo belé bunga mais soko yo lati penza bien, tu te comportes bien vraiment na se mukula papa au baksa tambonga libala. Voilà, vraiment na moyen na uti mosala donc les temps na bando s'occuper pe na ba makamususu na ngai kana lo bato solo la moi mo ke pe oui kandeza la première dame look un mot masolo et ça la bien masolo zaka bien to yebana to pasane ba makamune tu pe to ta vidéo ko bosana te otiki commentaire na on a se. Et ça n'a bien atteint à commentaire absolument non tout na mécapé pour répondre na ba préoccupation na bino na méca pour répondre na ba tout non tout oyo ba komela kangai na invité l'homme sur baxizate pour passer ba date ya bien partout est-ce que bolingo écoute bino bolexa date bien bozana mbel namno bien bolingo bien ba bi bolingo akebele mais bolingo akamoko Emilia Gualdino bolingo ezaka moko bolingo eza moko boza fidèle na ba bolingo namno so mo mpe bolingo ngo etambola bien te ya bendana olezala na balinga mutu pona soni te balinga mutu pona plaisir te balinga mutu pona ba makambo ebele te ka otena lingeka parce que bueno michana na position na yo moko linga mutu po anini ozane feature na mno ba makambo ane ebele nyos okeka na date mo ngulu te ka parce que moninga mswazo ki date moninga mswazo mona na garçon moninga mswa bimana garçon ngape na kinde date. En tout cas, sozo qui na date za mayele balé qui on a mayele té ou bien donc j'ai confiance na batonios balanda première dame lou o non pe basa ba shot ou bien ba o bazo sa ba shot bien ba o ba séparer azuna break azolinga luka shot mosu en tout cas bossa la chon est bien mais en premier mitia kande mutwali bosso. Voilà, ça c'était juste un petit conseil. Na balandignon sur la première dame look bato balingaka Adrienne bato ngape na linga mingi ya mwana ba conseil boizala kaka livré pour nabino. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Titanto tana à la prochaine première dame look maman komi star papa na Katianda. Mouah.